Nous avons suivi avec regret les images pornographiques circulant dans les réseaux sociaux exposant la nudité de M. Pascal Mukuna, évêque de l'église ACK, Madame Mami Chibola, qu'il soit excommunié de la communauté pastorale, qu'il soit désavoué par tous les croyants afin de conserver jalousement notre culture africaine. Bisonde tata molimo ya mboka oyo tolobi mokolo ya lelo tata Mukuna alongwa na nzela ya bonzambe. Tokwesi bokonzi na ye banda likolo pe na se na kombo ya bakoko pe na kombo ya molimo oyo ya tata nzambe. A partir ya lelo atika mosala ya bonzambe. Let's go. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia, Amen. Bandi, mina Yesu, Alléluia, Amen. Sabadino, tokumisa, Yesu Masiya nanga. Alléluia, Amen. Azana bomo, Yesu azana bomo. Alléluia, Shamazana bomo. Membres de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza Pévian-Longo Kaitbema Sigle, réunis ce samedi 9 mai 2020, réaffirmons notre attachement au respect de la culture africaine, soucieux de l'identité et du respect aux valeurs sacrées du berger de l'église. Nous avons suivi avec regret les images pornographiques circulant dans les réseaux sociaux exposant la nudité de M. Pascal Mukuna, évêque de l'église ACK, Madame Mami Chibola, veuve de M. Katia, ancien collaborateur principal du précité, indigné et humilié, condamnons avec force l'acte posé par Mukuna Pascal de l'église ACK et recommandons ce qui suit: qu'il soit excommunié de la communauté pastorale, qu'il soit désavoué par tous les croyants afin de conserver jalousement notre culture africaine. Nous demandons au procureur général de se saisir du dossier. Comme référence biblique, 1 Timothée, chapitre 3, du 1er au 8e verset. Exode 20, du 1er au 17e verset. Je vous remercie. La combo ya confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza Pévian-Longo.
République démocratique du Congo. Maye manso biso bakambia mangomba ba chef spirituel pe ba représentant. To sangani mokolo alendo pona kotala maye manso e monani bosoni na internet bolumbu ya tata mukuna o babengi mosali ya Nzambe. Yango wana biso mokolo alelo batata mokambi ya mangomba ya Afrika pe ya mboka na biso RDC o babengi beglise orthodoxe. To condamner makambo wana mpe tolobi na bonzambe ya bokoko na biso pe na culture na biso africain biloko wana esala makasoki mokete bana na biso bakoko na biso ba mama na biso ba nyonso na bapaya komona bolumbu wana etangami na etando mokene na internet biso bakambi ya mangomba tolobi to condamner yango yango to sengi boy na mimbeko pe bambeko tozwi en tant que confession religieuse ya l'église orthodoxe ya mboka Congo biso nde batata molimo ya mboka oyo tolobi mokolo alelo tata mukuna alongwa na nzela ya bonzambe tokwesi bokonzi na ye banda likolo pe na se na kombo ya bakoko pe na kombo ya molimo oyo ya tata nzambe azali so mosali ya nzambe ya nguya te pe tosengi na procureur ya république a saisir dossier oyo malamu tina nini mokuna oyo azali mosali ya nzambe oyo tobengi évêque oyo bato bapesaki respect oyo bato pai na biso na bokoko na biso na bonzambe esalamaka te elingi koloba obuki mibeko na nzambe meme bango bayelaki biso bible oyo biso bayaki bakoteya biso na bible bible elobi tosa bakonzi tosa mozalasi na yo tosa pe bazalasi me mokuna abuki mibeko yango wana na kombo ya confession religieuse elongo na tata nzambe na likolo nzambe ya bakoko na biso biso tolobaka pamba te soki tolobi efe ezalaka yango tolobi a partir ya lelo atika mosala ya bonzambe naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo nacha yo na mwamba la minute on a 4 à peine à 4 à 5 à vous. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autre chose, bino, moi, mon cœur, dans un agence, mon boy, Nazareta. Sarita, c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke ça su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Atika boyiko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona kimona mbeso poli kamba boye na monde na nesalama te. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la poété bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15 donc ça na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubungate toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui.
Pour Nazareth, tu as un système en bimbi. Nambongo Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. loba satana aza na baproblème asimbi kisi asimbi kisi eya likambo ya kisi te yo mpe okende oluka kisi na osala nini osimba Let's go. Merci Jésus.